Bonjour, bonjour, bien bonsoir. Nangonga nyonso oyo okozwa libaku ya kolanda expérience oyo ememi ngai na mokolo lelo kokabola ngo na bino. Eza na constant moko oyo tosali concernant tango tozwaka ba sango ya matanga ebi tango likambo ekweyaka na ndeko na yo oyo akufeli. Eza na réalité moko pasi mingi oyo ezosalamaka tango tozokende ko rendre visite na bandeko na biso oyo bakufeli. Ezalaka mwa mingi soki neti ndeko peut-être oyo akufeli azwi salle soit église place ndeko yanganaka soki basede yo place na kati église wana eza mwa kimia. Mais bandeko ebele tango sango matanga ekweyaka tokenda ko rendre bango visite na bandako na bango. Bandeko na ngai mingi eloko esalamaka na biso kaka communauté africaine baafricaine nyonso omona ndako ya ndeko eza na 2 chambres be 3 chambres toilette kaka moko wana. Mais okomona toye wana plus de 12 personnes plus de 15 personnes oreto ya kaka tokaboli mawa totali tozongi ti mokolo oyo bakobimisa matango soit oyo bakokunda soki famille kozwa place wana eza ndenge mosusu. Mais toye tofandi wana na ndako kaka oyo eza na 3 chambres mona toza 15 personnes 20 personnes toilette eza kaka moko. Tozobosana ke ndeko wana ndenge aza wana tokosilisa plan provision na ye. Tozobosana ke tozosala gaspillage ya mai tokosokola tokomela toketoile tosala babesoin nyonso. Mpona nini tokosala te ke tango sango matanga ye to rendre visite ya ndeko tozwi date kete bako ebembe kobima mokolo tel soki soki ebembe eza sur place te kozala na mboka ebembe kobima mokolo tel mokolo ya kolala eza mokolo boye soki bandeko bakozwa place te peut-être bakoluwe salle te soit église ekopesa bango place te tokoya kaka mokolo oyo bakobimisa toye. Mais il faut toyeba kena batongo wana il faut toluka tokende to excuse faut toluka tokende tozongana na bandako na biso tobongama tosala bamosusu ke tofandele wana tozogaspiller mai togaspiller courant togaspiller nyonso esala pasi mingi. Eloko wana déontologie wana biso baafricain faut toyeba kozala nango. Oui tokolanda bamindele te mindele mpona bango eza na ndenge na bango mais biso baafricain mpe na réalité ya mboka oyo ezwami biso faut toyeba ndenge nini tokomekola kosala likambo yango po ezosala pasi mingi. Okomona sango matanga ezwami par exemple lundi bakokunda soki neti ebembe eza na Afrique bakokunda omona samedi to dimanche yo tika ndako na yo depuis lundi sango matanga eya ofanda na ndako ya bato. Oui toboyi tozoranda ndeko no visite tozokabola mawana ye toboyi te mais faut toyeba réalité ya mboka oyo tozali. Il faut toyeba ke ndako eza espace eza moke toza étouffé tokuti ndeko mona aza na 3 bana na mobali nde baza wana mais toye plus de 20 personnes na ndako moko moke toza étouffé toilette yango moko ka wana. Est-ce que toko comprendre que tozo fonctionnement na biso concernant tango basango matanga ezwaka biso tomemaka yango mabe. Il faut biso kozela te mutu oyo akufeli aloba nongo te bozonga nanu mpo ya koloba no yango te. Mais biso moko na conscience na biso faut tebake te nakoya kotala ndeko ata mwa 1 heure du temps 2 heures nazongi epa na ngai kolala nde okoya kolala mokolo oyo ebembe kobima soit mokolo oyo mpe na Afrique bakolala nde tokoya komeka koluka ata kofina na moke soki bandeko bazwi place te. Mingi bamosusu bazwaka bona na église place ndeko ayanganaka bakopesa place soit azwi salle. Mais eza mutu nyonso te aza na makoki ya kozwa salle ya koluwe salle. Eza na baeglise mosusu mpe ava basede yo place bafutaka mpe mbongo mais balobaka ngo te mpo kaka babengo te teme eza église bakosela ngo na ndenge ya système ke te tokofutaka mai tokofuta courant tout ça bapesaka mbongo ekendaka mpe ofele te. Tunabetisi te baeglise nyonso mais ya d'église oyo eza ke bakoloba ngo te mama wi likambo ekweli biso mais luka kaka mbongo ya kofuta courant na mai wana eyebani. Mais église nyonso te esala ngo ça dépend ya pasteur na pasteur réalité wana ebungi biso te. Mais la majorité ya bato ya bandeko ebele toyambaka kaka bato na kati ya bandako na biso. Mutu oyo aza na mawa oyo akufeli akoloba na yo teke te zongana nepa na yo akoloba nango te. Mais biso moko na conscience na biso nakoya ko rendre visite ya 2 heures du temps na biso te neza boye
na okende musala tout ça pousser réseau nyos oyo kopesa to yizongi kaka mukolo ya ko izo sala passe mingi eza depuis les 4-5 places on a fréquenté qui a matango zo mona batu baza étouffé ndeko mwasi pe ndeko mbali o bakufeli baza pe na bana toilette za moke tozo sala la toilette neti na film awa to mesala ko lia pe biloko mingi ya biso ya mboka tala kaka faut ko taka toilette tozo mela masanga tout tata ko zo mela masanga wana o kende ko suba kaka est-ce que si to kanisi toza 20 personnes est-ce que na 20 personnes tout le temps ko même toilette moko ya moke eza na capacité ya ko yamba plus de 30 personnes ti mais toza kaka wana ti mokolo bakokuna une semaine en tout cas bandeko na ngai to yeba to revoir eloko wana po eko faciliter pe tâche ya ndeko po mokolo bakokunda akoyamba bato ebele mokolo matanga oyamba bato ebele akodepenser siko biso to ifandela ye banda lundi osanga matanga ekoma de lundi à dimanche tozaka kawana pe mokolo pe bakundaka na Kinshasa ou bien na Angola be partout matanga ekozala yango pete yo kokende omona okonti obete sumwa obendi sumwa deje kozava na plus de 8 jours. Est-ce que tozo calculer ndeko oyo tango facture ya courant na maye ko ya tozo calculer niveau kozala. En tout cas bandeko na ngai tozala moi gentil na point wana et ko sunga biso makasi et puis toke ko rendre ndeko visite matanga matongi bandi wana des autres bandi wana buki bombanda boko saila nga wana ko swana bandi ko critiquer ma vie privée bandinga kaka na matanga wana poni bo fandi une semaine boko beta masolo ba musicien sili au côté ya politique sili ti boko kota masolo ya kotonga ba vie privée ya bato si masangi wa te mama etela yambaki bato boyela ndaka mama etela parce ba finga bazai kotonga mama kinengandi mama boye aloba ekutu boye rankine tikali poni ofandi wana tamula une semaine au côté ya masolo politique masolo ya ba musicien si masuka suka na ngoko bano beta di masolo ya baninga ya ba vie privée ya baninga yango ke na osenga na bandeko to luka to mekola bien esika wana tango sango matanga komeli ndeko to ko ke no rendre visite moi 2 heures de temps 3 heures de temps to use ka programme to ici to programme to lobite ke ko kende susu ko ndete o ko leka o boka mo misu tout ça o leki o kema kambo na yo mais aussi programme ya mukolo oyo batu bakolala ozwi programme mukolo batu bakolala ekosunga biso makasi ekosunga ndeko o azwi likambo polini a gérer ba facture ne malamu pour nenga sana ako économiser pour jour matin ko akoyamba batu donc ezali likambo oyo ezobetisa batu mabako mingi to luka to bongisa na ngambo wana to luka to arranger yango to tala ngo malamu ezana ndenge ya babeti mais kaki moi tozobenda kaka moi conscience ekibo moto esala soki ndeko azwi matanga to yeba ndenge ni toko ya ko rendre visite to fanda wana teke ndenga kufunika to fanda neti na Afrique o eza Afrique te na Afrique na ko fanda na ngai po ebike moko mayo ko sala lo ndenge lingi toilette zango omona kutu coup direct lo omitungisa na yote mais awa to yebi biso niyo so ndenge ni fonctionnaka to yebi do to sala gentil na ngambo wana lelo ezimuninga lobi kozwa yo donc omona ngo teke ta ezimuninga ozomona ngo loko la place ya weekend na yo place ya nganda njonga na yo ko lekisala ta yango wana te yango te zwa programme oyebi programme eza boye okoleka moi 1 heure de temps boaki misu moi 2 heures de temps otalié mais kola ofanda wana teke otikali wana neti mutake veille de prière noko sala yango te futu ba kokalikela ba dépense tozana mboka o ba dépense ata ozwaka combien ya salaire mais tango bandia kofuta ba fatigue futa bezonga boye omona oya malunga pe okotika na maboko ezati donc ezaka assiste pona ko ramener conscience ya bandeko na biso soki likambo kwei to yeba ndenge nini ya kofandisa muninga to tala bafanda ka combien baza boni ndako na bango space za ndenge nini zomona to pexite ke ko tala muninga te kende na yo mais conscience no kibo moto na yo masolo ya ba vie ya batu ko beta te beta de lisolo na yo beta lisolo ya vie privée na yo beta no ya politique beta ya ba musicien mais ko tonga vie privée ya batu te donc ndo eza mususu ya sujet makambo yango wana total la dépense total la gaspillage oye wana vie privée ya batu ko beta te pour ba désordre de belé zo sala bana bakati ba communauté na biso pour nino ke place ya makambo place ya mabembe yo bando bandaki vie ya mwana batu omona pe boza ba membre famille te boza ba parent tata ko za membre famille na ye
ezosenga te kotonga vie na ye okoma anga kufaki na nini mutu yango kasi aza kobima na etele te babima makasi na mari azalaka mpe na mobosi moko boye soki wapi ndenge aza babima mpe na kinenga yango te yo ke matanga tunaka akufeli abelaki esili me biso tokendaka matanga ozokende oyeba kasi aza kobima na mari te ani kutu basala ne 2 ans te basala mpe 3 ans na mambweni no yango te okeili wana te kende kokabola mawana baninga kotanga vie privée na ye te yo bani koluka otonga na mowei na mutu akufi na ye me ozoluka otonga ye tala vie na yo tala makambo na yo doso oke matanga oke place bango tika bakombwa bato do mitonga yo moko tonga no yo moko mitonga vie na yo do kotonga vie ya moninga te pour réalité ya mboka oyo toyebi te lelo kosimba komba moninga ekoti ezongi aza mwana na yo te aza na famille na ye do tango nzamba tikela bomo iseke nzamba lingaka ye donc tango tozokenda bamatanga baplace bato foto yeba kotanga makambo oyo eza ya biso kotanga vie ya moninga te vie na ye abima na mibali 20 15 eza vie na ye tanki aza na bomoi nzambe nde ayebi pourquoi donc tala vie na yo do po baplace bamatanga baplace bisanga bafeti bino bandako bandaki bakombwa bato tia miziki bina oyi kokabola mawa yoka nzembo nzambe na matanga tala moninga kufeli koya kobeta ba vie privée ya bato te ndenge ayela poto oyebi te aya poto na tike na yo te toya kokutana awa netelo